kala finga nga penda na yaka pa mode na ye na ndaku na ye ba momi mo bayaka mibale nga na sepeli nga na momi moko ye mode momi nga sepeli na ye te après mode wana boye toyoka ngo tolanda na seka nanga tolanda na seka wana kutu na sala ba direct côté na seka pena na banga bitala ta ba petit azoloba likambu ok azoyiba mambo azoloba te po azokosa bato asala émission na petit na biso ambasi luzombe na pesi ambasi place azali azokosa azoloba vérité te vérité nango ezalaka nini pa petit wana petit mombo avant na Belgique tout le monde a na ba réseaux sociaux ngai muna contacter na combien de réseaux sociaux na sepela na petit tango na réseaux sociaux abenginga petanga benganga tokomo bengana tango tokomo bengana na bengisi ya Hollande tozala ngai Fiston na Laetitia azokende Allemagne Laetitia ka Manuela Kitoko azokende Allemagne pande kona ye Fiston atikali tango na moni petit yango na yebisi petit yango na kozwa na gare ya Rotterdam na moni petit yango na bi tant na moni boye akitala masoko minene boye sorry bande kona ba limbisa akitala mo bassin minene boye tant na moni na sepeli na yete na bi bon to kene ka na palais nanga o na za nango te palais mo na ngo kala na ke na yewana to komi na palais ezaki neti fona bwa kisana ngai zoka Fiston tanga mona ye pardon mon cœur s'il te plaît c'est moi émission mon cœur ah ouais s'il te plaît zoka Fiston tanga mona ye Fiston le na momianga kakaki ne momiango a momianga yaki na bana ngata muto ye okende na ye na petit on a parlé na vandi boyenga na bwa kisina nga petit fona bwa kisaye mais na bwa kisina ndenge ni parce que fa zonga abi fa ça la moi 2 jours on a pas zonga ngabi 2 jours à sumu bulu ndeni na kobenza na petio na bengi Laetitia bengi nga na Allemagne Laetitia wana Manuela Kitoko abenga Allemagne mo ndeni bino kuna boza bien ngabi awi o boni petanga koma ki ngabi wi akomi na ibisi Laetitia petio mnani na moni la sepel na sepel na été oh ça va bon Fiston pas ça on a Fiston pas ça mon to solo ni na parler Fiston ay utalanga tu vandi solo li Jack Mobimba Fiston beti ku Jack ndoko Fiston tanga beti ne Jack wana parler Fiston le momiango mon a déplacé na otimba Fiston ba geste na osala na petit on a moni pe petit on nga zo salela na Fiston na se kalanga bango mi balé boyo ka l'homme prudent voit les mains de loin na seki pe petit on ti lobi na on a tongo nga fona gene kayo na tongo na gene kayo na tiki petit on be na parler na ke na nga boulot siko petanga benga na bisenga so lingo bi masala attention pour na bana pour na fungula pour na tikila ke fungula te petanga ba pesa ni phone na Fiston tanga na ke kayu ba benga ni na Fiston petanga benga o komi déjà ngabi na koma déjà zo nga na zala nga pembeni bango baza wana o bonga na kitaki na somelo mo be na ozonga na pale nga na zala nga wana na mo na ye na Fiston na seki na ngai ngabi kute tombe bien pour na luka nini petit ngolo msupu na bimse na pale na bimse ndeni ni po petit ngasa kwa mwa kangama nabi siko akobima na très bien na koti na pale na benge pe ngabi ozapi na koti kwa magazo na sisi kasi nazoya bon c'est bon na bengi Laetitia aki na Allemagne Manuela Kitoko na kende mda komuneka bo Manuela Kitoko na bengi Laetitia ngabi Laetitia tala mutu la o tala ba faute Laetitia pas c'est c'est vrai Modé ça bon bon ça va Modé vanda kimia bobo ko beta lisolo pete lobi na okita wana te okani na Manuela Kitoko bon ngabi na obenga na petiango siko pona bengane bien il faut biloko ne kita pona bengane bo Laetitia ok mana kende na Manuela Kitoko ok bengana penda bobo bon ça va nabi na petiango non yo tu as na monio place on a bobo na Fiston petit pas sali le roi tchadou tete bobo ngabi na na monio bobo ko spika ya ba dabima kende petit abimi na ndako nanga akende
na yo ticket na re na be ona na ticket na boya ko ticket Laetitia kumta wana to wana le na Manuela kitoko na téléphone pour komona ya Facebook ya ngwana ko tika ete mode bwa kisa ye bobo ko pese même bon a ticket na peut-être pese quelque chose a ticket Laetitia boy non ko pese tele rote bwa kisa ke mbala moko histoire vraie hein? Manuela kitoko botuna ya obeta lisolo ngana zolo ba lo mino ke mokonzi alo ba vérité na bwa kisi petit na re ya tram akende Manuela mutayebisinga kopia étiquette bois qui sa bonga kende akende petanga kende asala kwa matatram abengani na fiston yebisa kitana re moko boye fiston ki wana yeko zoye fiston ke na ye na pale na ye pale mo fiston do futela na silingen akena petango kuna ngato tikali na biso na tikali na pale Laetitia bengi nga susu mode na suis déjà train na zoya OK mode ya kozwanga na gare na ye kozwa Manuela kitoko na gare mutaye ba pression nga azate boboboy to yemba moko to mba jour ngo fête koni gendar fête à reine na biso ezara ba le koni gendar ezaki le 27 ezaki le 27 parce que explique comment comme ya sur le ba avril là était so ya bossa ni date na ya laka to l'équipe place mo boy ba congolais Manuela kitoko bengi fiston fisa so beta munoko boboy Manuela abinanga mode yo tikala awa Nenge fiston so beta munoko petit wana za na pala fiston Manuela kenda na pale ya fiston akuta petit wana sala désordre a panza pale atia désordre kuna nenge leka après wana petit fiston ayo leka pa luzombe asala émission azokosa aloba lisolo ke ba momo ba ka mibale pa mode okutunga na sepeli na ye alingine mode te bobo ba moni ba Facebook ba tumingi bayara na vérité te lokuta ngai na kotikalaka toujours ko yaka na lokuta ta moko te bato bayebi nga bayebi na za toujours na bosolo nga na yoka bato basali émission bazo chrétien nga muti le 30 mode ta pris les droits et on a su moi courage kaka na profitaka ezaka bongo soki yele kwa mo ebimi yele été profiter na yo après c'est fini à partir les 30 c'est fini modé voilà quoi donc na koma pale na ultima tanga ya Jean Kitoko grand frère mabiso wana batanga école mona maman nanga na école catholique na Kimpango pana nga aza papa mais azaki yaya azaki papa pourquoi parce que tant on a eu un internat na Belgique aidanga donc oboya donc obuta classe ozoya ozonga omona a personne ba argent de poche boke na le tube à l'époque on a beaucoup appelé ba argent de poche ba 5000 francs belges bon azaki na banque ba ozo salaire belé donc on peut ça biso mbongo belé parce que secrétaire ya moi si ya Niembo Shabani donc nazaki obligé lobby na zalaka wana ne ba nda otala corps namuna et puis le nazongi ne ba hein bomoni lelo so kufika na Covid ezali asa kola qui arrive à moi na 49 donc on a une différence à 1 an on a 50 et moi 49 donc ndenge accueilli son âme se repose en paix ba okundaye lundi ngana zakana mo ba fungula ya musala donc brusquement ka ebimi ke ba okunde lundi nga moyena za l'enterrement na yo za la te mais j'espère que grand frère on a lundi ka fait na ozala wana baleki na nga tuna moni bango na moni ya basi et ça la nga larme aux yeux parce que ça fait longtemps na mona ba petit wana mais petit na biso moko benga nga libanda on a bagi Daniel avant de senga libanda binanga comment ça fait longtemps au mona ni na viété via kufi mbala moko yi to sola ka on a kuzu na famille na Daniel na yebisi nga bino na zaya ko benga vie na zaya ko lingana ya ko tala vie mais vie ndenge mutaboyaki na ya ko tala e vie boyaki na ya ko tala na sens nini vie alobaki nanga modé
pona mona yo nalingi oya na mwasi oyo ovanda na ye na vie nalingi na mona ote na mwasi mususu ou bien soko oya no pana nga bongo ya kotala nga obena mama bana na yo na bise avie mama bana nga tous tokabwana déjà okabwana ndenga bite to divorcer pena na senga divorce nga biye nga bito divorcer déjà bina nga OK et puis il permettra sauter si le temps to comme on a Covid moyen obima ezala raté yango na kenda pe sur kotala été na obligé à expliquer ba famille. Il fallait que tu aies là avant Covid, il fallait que tu aies là kuna mona ye tant on a zaki envie. Pour linga ki amona nga na mwasi neti sérieux. Bon. Et l'équipe oye uto leka, tant on a expliqué bongo mbala mo ba yeko epsanga, OK. Siko foko tanga. Pour biso na famille na zo to ba discipline mo boya mo makasi. OK, faut ko tanga. So continue ndako parce que ndako wani yaki ya petite sœur na mo Viviane, mobile na pas mutaki to di bande ko ba la ki wana. Petit nanga aiba isenga d'abord na porte. Oko soko so na baleki na ça va, mais peut-être ba beau frère bazana boye donc faut yeba ndenge nya ngosola. Soit soko solo la moi ça ya na bino, bende pemeni bo solo li. Mais beaucoup d'attention na bateau bazana. Merci. Na continue ndako. Na pesi bofu mote to solo li. Baleki nanga basi. Bayembo amo pa nanga to solo li après baleki mibali. Bayaki ti petit nanga on a bagi militaire belge on a Bertol yo yeka boyanga yeka boyanga yaka azama mo amkana na 2 ans l'air on j'étais à l'internat na 92 je crois oui bon né na lobi na bango ba bota déjà ba sali ba vie voilà tout ce bagi wana na famille après na bengi ziko cousin nga msu docteur na bengi docteur bon nga nazo koma nazo bimanga nazo longa parce que la bengi yalandu un grand frère bon n'a obtenu l'adresse il faut obtenir l'adresse à mon sucre n'a obtenu l'adresse parce qu'il faut qu'il ne va pas assis pour l'eau n'a obtenu l'adresse ngana ozonga et on a commandé Bruxelles côté famille Carré n'a réalisé ma famille na solna moi c'est grand abiso comme une mamie na solna ma mamie na koya dans ça la programme na oya bon to kutana né ozala peut-être week-end au ozoya te lem au kuna dans un an tout en famille tout cela va qu'on a nos vies modé merci machinga modé yo il faut peut-être tout solo la faut ya abi numéro na ye nazo yango pas ziko docteur ozolanda ngape ata na kuzu mozolanda docteur bongo tinelanga numéro ya mama mi na WhatsApp hein voilà donc tout ce qui on a tina Bruxelles et puis voilà nazo zone Hollande bon et le bas grand frère nanga modé comme tu peux si autant na yo si ça va makamno sur tout fin du mois c'est bon vie na yo privé ou vie de famille ou vie na yo makamou tout faut plus qu'on étaler en a Facebook pour faire tout vendre de la honte sur la oui c'est bon merci beaucoup on a félicité bande konanga oh tout pour que nebi ke bolo ba mo pesinga ba jour nanga oui na profiter on a bidon ti fin du mois na profiter ba bêtise nanga ba makamozanga tina ti fin du mois ici li respect. Là, merci. Bon, mais là, on a le babo, benginga, oh. Modé, tout le monde, il y a boy. L'internet, modé, ça a un problème dans mon tout, boy. Non, ça a un problème dans mon tout. Ngaï, dans un homme sérieux, vraiment. Sérieux, et puis honnête. Nous tout à confiance, moi, quoi, ça a dessiné la vie dans la zate. Bref, on est avant d'en avoir un mot à Pedro. Il n'a pas de temps pour moi. Viens en a ya et pas en musika. Mais tu vas en aller. Ngana nous na sala gaffe pas na été. Mais il est temps que ya. Moi gaffe pas na ba faute ba gaffe belé. Mais le quoi na lingaye na mona to ka bona teto za na mabete lo côté. Na melaka mangamnyo so tuna limbisa ke kaka omona vie pour le baki pour ni boy bon mon père comprendre moi me soupe amona toki na baboko bi aki na drink eleki
mais au moins mukolo atiako na place ka koza petit na ye donc yo ata ça di faute mais yo ka petit na ki paraté na zalaka na relation bien très bien to kabone ti ndenge za ya ku fara avant ti la leki libele to beba na jamais na vivre eza lokola panda côté tout ça ba camarade ya bomwana to beba na jamais na betaki bisolo bi na parler na eti to banda